Pour 2020, c'est ça qui est bien été. En 2019, c'est ça qui est l'Égypte. 2021, le roi Cana. Mboka Sika, moni Israël Musique. Israël Musique. Iboso avato zwa générique na biso ezala ke tozo zwa album Ma vie en danger. Il n'a païen. N'angena sa maman boy. Selon Nzoto. Comprendre. Et tant on a bon on a monté mais comme on sambela na mbi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, to changer ni en sorte na combo album na et combo ya orchestre to changer l'orchestre même sur Israël Musique et puis album na soto bim c'est ça l'album Israël. Ko koyamba songo loba ko zaka païen comme mo Christ. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous entrez de nous capter. Bienvenue dans votre émission Lié des Stars présentée par moi. C'est vrai qu'on dit qu'à bébé de la presse. Chers amis internet, babonane, nabinonyos bozo zwali bakou vraiment ya kolanda biso. Alors aujourd'hui dans notre plateau Lié des Stars, nous allons partager ça avec El Bleudia, autrement dit acoustique 10 à match parce que naebi que Louisia Lulo singa qui sous acoustique qui est vraiment tous années na plateau. Mais avant toute chose, je dirais déjà un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur de l'univers. Pourquoi pas à mon patron, le patron de notre chaîne YouTube Congo Suisse Babibo s'abonner vraiment, il s'appelle Monsieur John Sima ou Maman Micheline, je vous salue déjà depuis Suisse et je salue aussi mon cordon, il s'appelle Maestro. Alors fidèle amis internet, indéka na le bec et le loto partagé plateau na biso ya Lié des Stars na acoustique lisa match aza déjà na évité caméraman na ngenoxo koki ko panza vraiment caméra ba mon a déjà invité na ngai. Bonjour président. Bonjour, bonne. Bien président, bonne santé. Ouais, tranquille. Président, tu dis que ça vraiment année à 14 ans en 2021 et ce qui est au Koloba 2020 c'est les qui ont donné. Ah, les gars quand les gars qui voilà. Les gars et l'équipe bien macasse c'est l'équipe ma bien macasse sur l'équipe. Et dans la zone l'équipe bien télé gars ma B déjà le quoi côté l'équipe chance. Donc ce baba qui ba bandelane ou linga côté qui ba bandelane. En 2019 na 20 na tu le linga tamu qui était. Mais quand même à travers bané ma B toujours ba les soins belé bien yango ça la to évolue et puis voilà. Président so bi que o linga ngote mais nini comme 2020 fatara musique hein. Israël Musique. Et comme Israël Musique, ouais. Israël Musique et puis générique nabiso qui tenait vraiment. So na bané za la té. Et za la 2019 na 20. Mais bané ngo servir ngai pour na comme na 2021. Mais so vinde tiser pour ba lo pekate. Na linga ngote par rapport à mambo belé mais Dieu a fait grâce 2021 donc voilà c'est un peu ça. OK président. Kolonga na fatara musique comme na Israël point. Pour 2020 c'est ça qui est bien été. En 2019 c'est ça qui est l'Égypte. 2021 le roi Cana. Mboka Sika moni Israël Musique. Israël Musique. Iboso avato zwa générique na biso ezala ke tozo zwa album Ma vie en danger. To la ka to la muki be président changer à vie et comme Israël. Et comme Israël. Na Israël ensuite longo sur fatara musique et comme Israël. Pourquoi ko chanza ka Babylonios na Israël? Non, tout est tout ça là ils ont vu la réalité. La réalité mon amona qui il y a album na biso zaka album na ngai zaka Ma vie en danger. Ils ont ce album mo boy na zaka païen. Na ngena sa maman boy selon Nzoto. Comprendre? Et tant on a bon on a monté mais comme on sambela na mbi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. To changer ni en sorte na combo album na et combo ya orchestre to changer l'orchestre même sur Israël Musique et puis album na soto bim c'est ça l'album Israël. Que koyamba songo loba ko zaka païen comme mo Christ koyamba eza non na sens ni meka un peu ko expliquer biso na ndenge biso to yebeli mutunda ya mbanzambe to na méthode mususu. Na ndenge pena bino so yebeli ki muto zaki païen abongoli motema komi ko sambela. Comment président Batoubaria na qu'est-ce que na yo bano ya Villanova to bano na banda oya to yeba nungo akote kuna oyeba ngaske
bato pena on pousse na bato pena soit ba chroniqueur pena boy bando pousse na pembe na pena trop to copé ça yé comme à côté mais ce que na pas patron au benga na numéro de téléphone na biso ya to tourner na biso na bongo le motema na makamnyos au bon peu motema moi côté à finance comme peu au 4 mois bal nga déjà na kabara fort au retour na bana chef horizon to zaka na Villa Nova ayaka na ba jour à souka to zaka na e nga na na podium so ba bambila po nga ba nozo mbongo chaque jour so ba bambila mon mbongo apesa nga na podium na so na telemi na podium ici le langa ka wana nandeni vérifier ba episode soit te conseiller nga wana soit ndam na rozo ngo parler za pene ke bimisi peso ba il faut pesa après na kenda au démarrer mutuka no keno na kenda so pe makolo na keso pe moto na keso pe na démarrer yanga na kei yo mo yebi. Alors président ndé tolobi que olongwe na ma vie en danger au commune Israël si les gens disent que olongwe là parce que momona qui vit vraiment comment qui en danger non ma vie en danger déjà longwa moyen na chango ezate mais ezolinga nalinga na talisa makamo boy pour vie na ngo pe komaka pe na danger na makamo nyonso parce que na expliquer ngo batu na banzembo et Dieu a fait grâce abika bon ça va na longolo a abimisi nga mutu mabe na kati ya batu abimisi nga bena mutu mabe fo mutu na kati ya batu na kati ya Villa Nova abimisi nga nzambe mutu sala nga bon oselo mo ba mabe abimisi yo na miso bato oselo o reconnaître ko sala mabe hein na sala mabe ebele kala Villa Nova tata na bandenga ba bandako nga na sai pena mutu mabe mutu bien ta sko nzamba longo azuyo wana abimisi mabe na miso bato quel que soit bolamu na alongo nga siko aye na nga bu destin et memi nga na sala carrière na nga solo la kata carrière na nga atalisi nga lobi ndo za mutu mabe boy na salo quelques personnes tant na nga bimisa kitenda alakisa nga déjà que na salo Salomon asali nga Salomon na comprendre yango bien te na continuer ka makam na nga allez via frapper nga nzambe otanga bible mingi nzamba frapper nga otanga bible mingi to sola lan qui rappelle quand question na nga na tanga bible nzamba frapper nga a frapper nga talisi nga mamo boy boto na pena biloko mo ebele pe bali kiemba moko ya haut niveau ke bo vana bena boy eza mardi to na bien en ville morte c'est nga chaque mardi otu na merdi to la mbarate le mardi bena eza journée mo boy ato sali neni ne simbate wana yo mo ando sala ba mamno ezaki makamo boy wana ale nzambe sko asali nga bongo tia bibo lokwa na sali yo Salomo au comprendre te tu dois être sage na salo sikoyo Abraham asali nga Abraham apesi nga peuple yo moni peuple na ya on apesi yo tant apesi nga longoli nga azuka Abraham na asali nga su Moïse abiyo zwa siko peuple yo zana bango 2020 na 19 il faut kota na bango tina 2021 mais na nzela ba okende batu musu ba okatana batu musu ba okatana mais expliquer bango boye tu expliquer dia fait grâce comme tout le monde akatana ki na luka na récupérer massa mo très bon imta alongwa imta katana ki zabina batu musu pe balinga bakatana so tant asalinga Moïse to comité tant to katisa tant Moïse t'a promis à kota terre asinga na salo Aaron pour 4 na bango le temps ça na bongo a utilisé nga sur le roi David le roi Joseph Dieu moi famille était kaka ba ignora kaza na rien ba memie ba kete ki à l'étranger kota zala ko batira ikuna a commis premier ministre ya roi a comme mokonzi a comme sauver ce ko batuna après na suka bi voilà ngani na tal sabatu ko za David quel que soit ma bé à David buzo ba David a sala menza ma benga l'homme selon mon cœur c'est ce que Dieu a fait de moi. Ok, voilà. On a vraiment là qui explication naïve. Alors président, tu dis que ba chanteur là que soit longue lo albosa we la ko sala chanson rumba mais yo to zeli to suite to lettre la muki to suki ting générique. Kasi yango tinazaki nde prêter ya en tant que chanteur. Nzambe skote wana ko utiliser nga pe na yibite abana me manga wapi. Vous allez prêter ya bimisa nzembo. La personne qui dit que chanteur monta ko yemba ko ngani mo tem bala ko yemba ko lekaye. Déroté. Banzembo ezali nazalaki prêté ya mosko to bimisi nzembo na biso bolinga Dubaï to bimisa ngo 4 jours avant on est là nanga voilà to bimisa bolinga Dubaï 4 jours avant to kota année 2021 c'est-à-dire nzambe sko lobi sikoyo okoki ko pesa bato oyo zana pour mutema nanga pe tous au moins extra bolinga Dubaï to Dubaï
azalaka mera pale na buzoba ye moko mikomisa shida azalaka mama bana na buzoba ye moko mikomisa jenda bolingwa Dubai esukaka na Dubai bolingwa Dubai esukaka na Dubai bolingwa Turki esukaka na Turki bolingo ya Chine esukaka se na Chine bolingo ya Grèce esukaka se na Grèce GG tango fort ya mama Joëla Chabani tozalaki na mwasi na nga tozalaki na biso calme natielaki baprovision azwaka argent de poche kasi akomi kolula libanda konvie bamasta na ye akomi kolula kabelo akomi kolula mituka akomi kolula voyage apréféré ne Dubai na permettre ye nalobi gende Dubai akoma kuna na Dubai mbongwa ba séjour vide premier jour alali na boîte deuxième jour alali na boîte troisième jour ekomi compliqué ekomi ya kobenga et pourtant zalaki mama bana na buzoba ye moko mikomisi shida jeje tango formera mikomisa na jenda bolingwa Dubai bolingwa Turki bolingo ya Chine esukaka se na Chine GG tango fort ya maman Joëla Chabani. C'est comme ça que ça se passe. Tango alali libanda komi ya kobenga bamasta bamonaka te bamoni mera pale na tonton mosusu tonton ngoma confiance na tonton mosusu tonton mo confiance akusta na tonton mosusu tonton ngo Mike Mandeke bakangi ye bafoto batindalinga na kini natali foto namoni eza mera pale natali foto natali bana jeje natali foto tango fo natali bana natali foto nasimbi mutu na leli balenga mbongwe balenga mbongwe balenga mbongwe jeje tango fo balenga mbongwe balenga pro Loretta Mongali. Ok, c'est bon. GG tango fort. Ya maman Joëla. Bon, un peu de notre gafa fali pour pas mettre ma devant motokala. Un peu de aigle. Un peu d'aigle. On y va. La kanisa kili balo yo eza spécial. Sur film velo zoganga na miko sake. Bolingo na kotoka na botelo lotala lelongala koma kobimela na déception mwana mwasi nalingaki akomi shida mwasi nalingaki akomi jenda balenga bore emel balenga mbongwe balenga mbongwe. Ok, c'est bon, Naïbi Kezaki, on a Bolinga Dubaï et c'est Félicie de Clove à mon ami personnel privé. Pourquoi pas à la personne qui j'appelle mon yaya de tous les temps, de tous les jours. Il s'appelle Odilon Mampouya, exemple à suivre. Bon séjour à Kinshasa, Béhu Kabouik. Je salue déjà. Alors, on est aquí vraiment Bolinga Dubaï. Président, na tuna no question, na tuna ki répondre à ngati. Parce que cause la trop si bon ko lo ba kitina ba TV ki muninga no mote mbala ko yemba ko lika opani. Non, je vais pas. Na lobi te ke muninga na moko te mbala yemba ko lika na zolo ba na bande nango susu. Bien. Je dis ceci. Album monté et obima na 2021 oyo. Question ke bimi bato ba bika na bopito eza nango te. Ki album mo wejo mo na TV album na ngata ngo bima. Exact album monté bima bato ba bika na bopito exact. Sauf que mutu na mutu alors ça la banzemu na yeba fanatique ni bayoki. Et puis biso na lobaka tangu na longwa kasika na lobaka biso atozo uta Villa Nova. Mutu na mutu osala succès na ndenge ne to bima na mupepe morte. Ibato tanga longwa light music boyebi ndenge. Oh, boyo kana tangi kombone. Ona vina ngebo to beba naka. Ah, boyo te bondo tanga kombone ti. Abima ndenge ne. C'est de tanga bimaki to monaki. Bina file tanga longwe azaki la seule personne à bimba moi c'est succès. Comprendre? Mais on a expliqué à ta femme qui t'endake. Biso nyo so bimande morte to. M'appelle on pepe morte. Ezan bat mususu oya bimisi alali. Libela.
eza mutu mususu pe akobimisa alembi moi faiblesse azongi susu moi hein eza mutu mususu pa akobimisa malembe ti lobi bokamo siko ya yeza nde eza wa na yebi sute seri na zala kana na kobando yebi so minute so na yebi sute parce que na bongo ni mutema na yambi bena Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur donc nyonso eza maboko nzambe siko mutu yambi Yesu Christ na tiki bagwa pena na bagwa ah bakisa no tiki ndo bank sanga ko tota générique be bato ba bima na ba cimetière ba be wanya spwani na tiki kasiti bagampo longoli hein ko lulata lo comme ta non bonne ezaki na changer ben église nazongi pena chrétien catholique nazongi yana mona chapelle conseil ya monsieur l'abbé Jean-Marie Condé monsieur l'abbé Julien Sompo et puis mon papa Sylvain Kitoko Mubaya et puis le président Jean Binan devait moi internet tu ça li pona bongo la pena mutema ndeba oyo mo monke banzela no bandeko kene masa ne va pas destiné na ngate zaki banzela mabe on a ko ba ke musique pesa banzela ni simba tin tota non bolinga Dubaï salaki lobby ko des semaines lobby na poko na mona ki on a mona on a ba plateforme toi téléchargement déjà toujours annoncé ba pourtant obimaki ezalaki kaka na chaîne YouTube nanga bato bazaki na mwa difficulté pour zongo il faut yozui audio tout ça na mona otindeli mutu audio mais là na ba plateforme tout ba plateforme légale nyonso des mecs depuis lobby je crois à 18h 19h bosko biloko osana bolinga Dubaï na kitengo sala ki on te poane biloko nini desko tindela ka batu tout le monde a qui va me souper la question per album et bimi soit tinde mon bima qui ta sur le terrain ba beti on pas venir quelque part à payer bo qui ba beti on zo longo bloc on nyes tout le monde on te pas na kitengo yo mona na sala on pesa mo exemple ezala bisoté ezala comme sala ya monde ba master bazabo eza promotion eza musana bango et ba sala ngo boy au moins na ba Carrefour nde dans la place moto télécharger musique so neni na ba terrasse na biso quartier so nde tinga vanda na rond-point Gambela musana ngeza na zwa œuvre na biso na teka yango côté kango eza fona kenda biso to banda sala ngo album bi poison antidote to banda sanga na mingi za ngai jusqu'à materazi obini to sala ngalo wana na yolo ba ekapela na yolo na côte sa plus banzembo jusqu'à yemi na materazi banzembo nanga na côte sango te to si banzembo na bango to côte ici to ke kitambo to luki banzembo ngana yemba ki to chango na kitambo so esa ndeni wa album bi minute lelo to bandi yango lobby et ça là que tant ba DJ ba beta ba yo ka voir na ngate lukwanga na mutu na bango ba luka pe ah ce que banzembo acoustique o yembe za banzembo nini après na yo la bango ngape na yembe sali que to ça la promotion muta expliquer biso loko yo ezaki kara partant to zaki na yango esala biso ba star esala biso na Villa Nova po to zaki biso to buka na te biso to kanga na 2 3 4 on va bena nzembo yembi te boki va na bar to na tambola trop atana ba petit ba merveille yo go yeba to na tambola trop to na ke ti ba bon marché to zanga pena ba chanteur moi to soit des danseuses no biso wana c'est to zaina na ba carte to koti soit na kara mutu moko to ke to va na bar to va na biso tout to va na une heure déjà to ya une heure to me na peka au moins bouteille moko l'essentiel ba mon ministère Fabregas ba ki to tiki nzembo to tiki ye moko maestro oyate il faut un désert na victoire voilà na 2 heures moi ce qu'on a 2 heures to ça elo musute to kende ba benga ngoni place casino longindo zalaki donc biso photo kende ka na ke des marques biso photo kende kaka ba mona biso to zalaki wana au moins okutani na ba mission aigle ba otisko poto comprendre et biso wa ki teti biso li monde sala biso eza maestro mutano tinda biso te ya betele biso ka li solota ba sala ka boye pokoma artiste il faut milliers yango sala ke to yebana na bananyo na bananyo soki na répétition mona senga monga transport ezate yango sala biso yango pe po sala ki ba mission ko na bolingo ndeti to ministre na bolingo Dubai ya nzem na nga mote po ba concert na ngota ngoya so ba makamna biso leki na beto nga mote to beto biso nyonso donc to za censé biso nyonso yo sala promotion non yango bina kitenda tango na sa soki na sala ki yango penza te nga na talisa bato to zaki na biso na kitenda na bato babinaki na bato babetaki kopo il faut to sala ngo biso tunga sala ki na chango na télévision na va na hôtel évolution non na hôtel ngo et puis bato babetaki ba msu ba laki apte ba msu ba la apte te bato ba la apte et zape tarte nano goksi inanete et encore c'est encore possible yo zwango ko booster ngo susu et surtout que na yango pe na chango sur la plateforme toi téléchargement nyonso. Oui, tout le monde qui m'a quitté un peu, Zalek qui était au Tabandomboli, nos leaders, Banini, Zalek, t'es vraiment. C'était quoi? Bandomoli, ça va influencer les réseaux sociaux. Mais Banzé, tout le monde qui a
ba iTunes ba nyonso wana voilà nyonso wana sko ndeti Dubaï côté depuis lobby semaine oyo tokozwa ngona totandeni bato ba trace ba répondre biso semaine la semaine to benga ngo masa mwasi na bito tokoti habite côté na zone à turbulence faut serrer ceinture deuxième semaine parce que autre côté to que troisième semaine le quoi déjà to ba plateforme de téléchargement c'est bon parce que to comme na phase promotionnelle promotion ya ndé mususu to ça ce que promotion ndenge mususu vous changez méthode té to ça karate une semaine to tiga na chaîne YouTube nanga deuxième semaine to tianga na télévision ba chaîne na biso a troisième peut-être au côté na ba TNT trace to tianga déjà na plateforme et surtout l'into que ça un mois on a ce que commis devoir nanga ah ce que dans nos devoir biso ce que tu sais que ça un mois ngas ko fona lukana jusqu'au nzemona Dubaï na vandi siango penza nanu na Kinshasa et vandi penza nanu parce que na taille la on na ki normalement malem parce que c'est un mois c'est que ça sera 2 mois ça m'a sous puisque après Dubaï na bimisation nzemo sote on a quand après Dubaï tu as Facebook WhatsApp après Dubaï normalement fait to bimisa nzemo cannibal mais après Dubaï to bimisa sur l'hôtel après Dubaï cannibal ba WhatsApp et là monsieur bimate après Dubaï to bimisa album ba moko et puis album mango si tout va bien boye baka mutu nini ponga na ko produire album na ngate nzemo mo produire mais album na ko kate l'ondeti bolinga Dubaï yo mom to produire ezang biso mo na les bailleurs ndete ça maka mais album so ina bina produire album nga moko na bomango musala na kati bat ba okanga ndoki bwandolo ba iya pouster album a danger boye penza pour na ko produire album il faut qu'on se le dise une chanson ko produire nzemo moko eza passe nzemo moko eza passe au saranate nzemo moko parce que ce moneke ko produire nzemo moko eza passe au ça boye différence eza ya ko zala na mbongo na ko produire eloko na par exemple moko c'est ça et ba leader combien ya République démocratique du Congo bana l'art baza talebele ba msu ba bena ba producteur mais au moins abimisi 20 titres yo ki ka 4 titres ah bon manga sala promotion te mais na mbongo la promotion c'est nga muto ayebi promo ça dit surtout coûter na muto ba promo ne doit pour parler quelque part si ça marche avec la promotion au monde encore on a déjà tout aux na mois au bimela na ba date soka to sisi to tchango mais président ipeneza na ba consommer na Dubaï ta 1 mois 2 mois 3 mois puis bo consommer on a président tout le monde à chaque fois au postaka ba mission comment aussi page sur Instagram zalani côté ka bango ou bien quoi bango le ba bango la comme nous bango le banga na posta bango te ba posta vraiment mutu moko tina ba danseuse bango ba lo ba ke eh maman tout solo zo déranger biso to ko bimiso libanda oza déranger bango ba lo ba ke biso to posta bango te yo mona ndeni oyo mutatakanga chef ba posta bino ma ba posta ma mutu moko mo sur la télé bo présence ko boyo ba tenga na zana bat bazala wa lo na ko na bi kanga na nyo photo ba ba yebite na ko poster ndeti d so na kei na tinde la mutu na se poster ye na sort poster biso nyonso eza une fois bazwa chanter en son tobela eza ka ye na poster ba on pardon na bi ezaki nani Edo na Magali na poster presque mutu filma carré a filmer bango nyonso et ça li ke mutu moko a sepeli na ye a sepeli pe na ye comprendre je me suis dit que poster ba sepela pe na mutu mususu je me suis ba sepela pe mutu mususu ndenga bande ko bina parce que suivi ngam no sala te tango no sa bongo yo basala ni o continuer siko yo moko o continuer o komia minanga o komo tala soinga il faut la statine na tango kana chelo ko longo lo chepa na il faut chandenga na chet depuis on no sa maso Fabrice komika acoustique 10 match na osala ka capture ba ngapena chenga bato amoni mta posta qui est maestro Fabrice maman considération alors président tout le monde qui opportunité va pesi Beckham lelo va pesi chance hors salle album na Villa Nova et bino bozaki procès faire bino bozela na bino bozo opportunité rana bino wa problème Beckham toni to un problème nindini to wela nini ye musicien nga chroniqueur ala papa va digra botika moi bato wi chance na les chanceux du village ba produire bino ka comme ka sobo sa émission moni ba pesi Beckham loko ba pesi mais tout le ba normal azana papa azana moi là to finir azana moi ne digra bino bo sans problème bi au moni question faut le bara en tout cas presse et ça bien maestro pesi Beckham album bino faut suka kawana
que toi, non, ma bé. Bino boke, ma bé, bino boke, ne siko, bino va pesa, bino te salindeni. Tu m'as que bino bon monde. Oh, là, tu as le biscuit, ça, lui, on nini, bon, ça, l'on quitte Bolunga Dubaï et dans la plateforme. Oh, tu vas nous répondre à toi. Samedi le 16, tu as un concert Awa. Tu as un concert place, tu répéteras Awa. Tu as un spectacle. Tu as un apôtre des païens. Ah, au Big Sabbat, tu es. Donne-moi Big Sabbat, tu as marié. Pour la musique, Big Sabbat, tu es. Tu as un apôtre des païens. Journal. Ah, bah, des fois, c'est ça le matin. Journal, il faut serrer sentir. Vous allez chanter. Aux animateurs, danseuses, aux instrumentistes, il faut serrer sentir pour qu'on ait ma bé. C'est-à-dire quand la boule que tu répètes na kat hein? C'est-à-dire non, pas battre la kangai. Oui. Tout ça, jeune garçon. Le quoi on a faut battre. Chef pas yaka pas battre là. Le quoi on a pas battre la kanga. Donc côté le chef pas yaka pas battre là. Pas battre la kanga. Yé. Moi même soyez lelo na okika pas battre là nga. Et ça la skoyo force na bisounos. À une seule condition. On a kindage pa papa no on yana no mana no pesa kinga mai mona pakola tango zo mataka a ngana bonga okoi okorevesa okina ndako sambeli nzambe kitoko ya on est mal ba présent mais on a Beckham aza master ausala asali nzemu ne moko c'est le moment ausala sunzemu susu ba pesi album eza bien biso na niveau to komaki wana ba pesa bina filete ba pesa bina filé na phrase tant to za bino de bobosan na kati orchestre oui na bi pesa bina filé te kabanzembu sala boisa mutseke mutali boso za ki bina filé tant bango nyonso ba longwe mutami balé za phrase bino boye ba te to na repa coulisses apesa la phrase projet ya sala 4-5 titres donc biso to yebi histoire Beckham a lokola troisième personne o ezaki réalisé ezaki mutali boso de Beckham bonne chance na ye biso pe nzamba yesu biso to ça album na biso Israël yango to sala merci beaucoup nzamba yesu nous ça l'album na Israël mais président koyo kayo lelo vraiment to ou mais lui to ça l'émission to ça l'émission oh to ça l'émission mais koyo que le vraiment a senti trop soleil wang hein on a peur nangat soleil on a peur nangat angana bona boyanga bezo de game bolingo zo memelanga est-ce que ça ya bonnement bolingo ya recharger wananga na boye toi to kabanto ça fait de laurier nelika bwiku kolo wendo manulo ngoda wala perdre un peu en tout kabanto ça fait de laurier alors bon yango na bina pesi mbote na batu tout batali biso donc batu nyonso balinga biso Franklin Bunduka je te salue Eric Bita je te dis bonjour Fabrice Tendela Roxal MKK Francine Mikoko maman premier voyage. Je te salue, je salue vraiment tout le monde. Ok, c'est bon. Moi aussi, je profite à l'occasion de dire. Les Joe Moulex, en tout cas, je vous salue. Ok, moi je profite à l'occasion de dire un grand merci à général Tango Fort par rapport à Bolinga Dubaï. GG Tango Fort, ya maman Joëla Chabani, Balenga Mbongwe, Balenga. Voilà quoi. Ok, c'est bon, tout ça fait de l'Orient pour un tout cabane à Bissau. Tout fait de tout fait Dubaï. Voilà. Donc nous sommes à capella. Vraiment quand ngaina oya fait de l'Orient, wapi bokese nina tout na toto. Anga babwa kisinga yo. Anga ba négligé ngaye mimi chikeva. Toto nyokolinga Fredi ondai anga ye Cynthia Lokondo. Famakara ngaina oya feuille de laurier wapi bokese nina tuna toto. Ok, c'est bon, on a mis Zaki fait de laurier. Alors, comme on dit que ce qui commence bien finit toujours à beauté, Zaki, c'est vrai qu'on dit qu'on a acoustique 10 à match. Louzia Loulou, c'est peli déjà. Président Zalaki, on a vraiment tous joué. Tant ming, t'es pour vraiment tous en répétition. Ce que je vous demande juste de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Congo Suisse. Congo Suisse, vous s'abonner vraiment. Alors, tu dois mise internet, hein. Vous la brancher et puis, si vous avez des partager, ça là c'est bon. Alors, restez-nous à la prochaine.